en plein Château Rouge avec MG30. Na Côte d'Ivoire, Loris la congolaise. Ba chanteuse Moussousou, Tobi Bangote. Bangoso va confirmer, c'est bon. Ngaza maman na Bangote. Maman ba musicien nyos. Moi nanga komelinga. Ah. Bayaka otikela nga cassette na beti na sepeli mingi. Navandaki pembeni nanga akoyoka miziki ya tabu. On soutenir MG30 tina likolo le ne so enquête na biso ka pembeni. Na ebité bango na benga bango banani ba faux tête. To boyango d'attention yango. Non minga lo bezate dans l'autre zone MG30. Moko ka to tika na Congo quoi. Donc rien à dire. Bango ça va confirmer, c'est bon. Kosimba misuni na moto kasi tango akolia bawakieo Gabriel Vambila Na minute MG30 Betty na biso a parlé à soa kitoko. Bango ça va confirmer, c'est bon. Ba chanteuse Moussousou, Tobi Bangote. Bango ça va confirmer, c'est bon. Tozana tina se. Na ebité bango na benga bango banani ba faux tête. To boyango d'attention yango. Bois ba danseuse. Je dois danser. Bango ça va confirmer, c'est bon. Public déjà tout le monde a masola kitoko. Babi nouvelle collection quoi. Donc tout à ba père et l'équipe, à ba mère et l'équipe, ce que comme à tout à ba jeune. Na ebité bango na benga bango banani ba faux tête. To boyango d'attention yango. Et bien là le béate na Château Rouge. Toi na dans MG mokonza masolo. Bango ça va confirmer, c'est bon. Na sepeli à trop na moni MG30. Bon, merci à toi au biso na Paris. Na sepeli mina lingake mingi. Na nga fanatique na ndimi na ngai. Zonga bien votre émission de Nef Sabino Masolo Kati. Favelas de Muchachalados, Kumeda de Larta, Sourianta de Caliente. Donc, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, on a Château Rouge. Mais, na minute où on a bunker, au métro, chez Mouta Lombi. Parce que, tu es un artiste, tu es un artiste. Au sentir, tu es un artiste, il fallait que tu aies tour à Château Rouge pour le lobby. Avant, au Kontamboka, il faut que tu aies un village. Château Rouge est un village. Moi, en Boka, MG30, petite sœur, grande sœur peut battre belé, disque Bimagi, Master Voice et Bimagi. Mais il fallait qu'on m'appelle Château Rouge. Mais il y a Château Rouge. N'est pas bon, il y a un souvent Nise Pedro. Mais les lots, et moi, Cyril Kina, Fumu Nabilele, Simo Gimbango, Bajapa Nakasuku, Barafino Dédié, Bambuta Lombi, Baseya Douglas, Baranger Smith, El Mundo, Fabrice Mola, trop de cas, donc on a à Paris. Son hôtel là-dedans, on a tout. Bafiston, Bafada, tout le monde est là pour nous continuer à petite sœur. Tu donnes ma petite sœur pour nous venir mon colo, aller me soulever quand je papa au mon kumbela té. Nous venons yantama, mais artiste nabiso, MG30. Disque Bimi. Nabi Bino, Bouzana ba. Micro est là. Micro est là. Disque Bimi. Nabi vous expliquer biso. Moi c'est ça maman. Nabi ko bande ko kima. Pour elle monde nabi marambo. Nabi ndena otake. Ko bande ko kima. Moi c'est maman. Bon maman mbote. Mbote. Merci beaucoup à tout le monde Bazalia. En tout cas, je suis très bien ngaba mi bali Ah bon? Nalas contouré na bala balinga mo scénario ka bien. Na ka bo elengi. Na ka bolingo. Donc olinga il faut mabilele. Ba Fabrice Mola to le car ya Sol Ganteka. Batutu bazalia ba ranger. Batutu ba Japana batutu. Nga Moscow moi 50 na bango na ka bien. Oui. Mon numéro on a le show dedans, show dehors, show partout. Yo mbele belé boyo gabi. Oui mon le MG30 Master Voice. Expliquez-nous. Pour tout à l'heure yo yebi. Tout le monde kuna no ba photo te ba bige no. Et ça bango. Nazaki en fait na évité na na émotion, na na par respect longa na lunette. Na na sengo, na na émotion, na na lengi na bien parce que na oti pas ba faire ba yaya bato ba confirmer solo Loris la congolaise. Ba mère na so ba pépé akuni bango ba fula toujours fula ba tebele ba papa ba tutu
Est-ce que comme tour ya MJ30 madame tour na de Muchachalados à wapi na Paris. Mais na Paris wapi les bolons. Dans les bolons nous avons Loris la congolaise. Nous avons la mère à coup. Nous avons la galère VIP. Nous avons la staff, nous avons la Batutu. Donc ici c'est Paris. En face nous avons Diego, nous avons Panzi Jakarta mais ma solo penal le Zalakawa. Nous avons une grande dame. Bon on a une grande dame. Bon on va sala combo na Paris. Na ba sala combo na Ndoule mais soit ngabe votre émission ndenge Zalakaka. Nangana yeba ba impression ya ba grande dame ya Paris Loris la congolaise. Olobi nini pour na disque ya MG30 et puis arriver à MG30. Bango ça va confirmer c'est bon. Loris Olobini. Balakine primo boyebika to pesa la sub interview te nana boss Blankis Makam ya salibe kon Angola na kin partout Blankis Makam Mimi Chikeva yoyebi na minute MG30 Betty na biso a parlé à soa kitoko zonga bien que leur vieille puis à lobiango ba chanteuse mususu toyebi bango te ba chanteuse mususu toyebi bango te toyebi ka mopao vient na biso wana mususu toyebi te tona MG30 pepe akunja yebi ye mutu asalaka ke misiki ezala bebe se njongo vero mangoi filese Cyril Kina ale ya pepe akunja zo bango na lobi japa na kasuku Bruxelles yayo omoni ba mère bango yo tozana MG30 mais kunjila muzika ye passe à l'orchestre na poto awa sigo oui ye kunjila muzika do mouvement na ye le ya sora lobby ogi diska MG30 et bimi etant que kunjila muzika pepe akunji mère a poto ototikala na ye pire master ya mère Malou ozana petite sœur MG30 ogi diska ne bimi premier pas oye moi so benga Master Voice Master Voice olobani mère ku olobani ngana lobanini ngaza mama na bangoti mama ba musicien nyos mwana nga komelinga bayaka otikela nga cassette na beti na sepeli mingi a continuer musala oyo tokotia ye maboko tokosunga ye na kobenga ba mère tout ba mère Timba ya Paris ba Vero bana na ngai awa na Facebook to na Salomon ko Facebook ya Château Rouge ba Christiana ba bebe ko ba Loris la congolaise oh nanu ba sendelela mokonzi ya makamango nabia avant to nanu ba sende no lobby mais ngana wa buwi mo etambola ba bio ba mère à Paris ba fâché comment MG30 ko lobo ba se kitoko kala soki ndene bino bo fâché qu'est-ce que bino bo fâché nango zela o ngana teme bo mona ba beauté ezali awa kama makala te ba se kitoko kala ba mi bale o mona teme o mona beauté o mona beauté eza eloko te misike etambolaka na désordre soko bwaki te nana osomba basi ya kitoko akala balingaka basi ya kitoko asika te basi ya kitoko akala balingaka basi ya kitoko asika te Masola kati kumeda de l'arta ndena yebisaka bino en direct de favelas de Muchachalados Blankis Makam Azaliawa déposer les armes aux honneurs ministres au kende na pepele solingi mobulu yo nzingi est-ce que nga nzingi na faire nzingi na yo lobela ngoloba est-ce que nga nzingi na lo nzingi mabenzingi mwa nzingi asanzingi nzenzingi ya yenzingi zanzingi to nzingi bonge tanzingi binzingi Mimi Chikeva ebike visa 2 ans ça a sauté hein. Elle a un visa 2 ans. Wesh. Elle a un visa. Yo ebikaka mi vivimbia iveti iketi mboma isolema tabu fatu Zaina mwana mvoma bakonta mapoto tondime MG30 a chrétien mututi za maloba libanga na molili omonenga na 45 Blankis oyebi babas en direct nebite na nuba sende oloba nini na nuba sende palo badimi avant to le kana biso na sepeli à trop na moni MG30 bon merci à toi et au tala biso na Paris na sepeli mina ningake mingi na nga fanatique na ndimi na ngai est-ce que sikoyo embuta lombi
na ndenge fait ne ba lui ka tokena fait lorsque na ndenge fait na ba job ba vrai job en plus regarde il faut bana kitoko merci beaucoup na bango en tout cas merci beaucoup na ba Playboy à Paris ba yambi MG30 maboka kufungwama ya ko discuter ko toyate mais disque ebimi ba tango ngana yoka kyango na kivino boti obeti ono ba basa kitoko akala balingaka basa kitoko asikate tant okutana na ba mère to moni que non bango to chiko mais ba jeune beauté on ngai mo lo bani poto comprendre que ça mambo beauté te eza ma mususu eza nini non en fait et non eza nzembo mais basa kitoko akala balaka bala banka mibale mais déjà c'est là aux yeux repose mais mère nanga déjà ana katité mère nanga i marraine nanga maman nanga ana katité to débat on ba mi poser la bango donc bato kala eza ndenge bo boulete ndenge ka MG30 alobi toki vena disque beti mo boy côté mo bo na ki vena ke obeti blo mo viva ya kala siko bato bebi ke MG30 tala chambouille comment on chambouille ndembo ya ndembo chambouille Mamadou Machuda boti bana 4 mala moko mosnaye yango beti siko ngenga la muzika oza fanatique ya Papa Wemba makasi Master Voice d'ailleurs on a félicité l'album maître d'école maître à solo mukonza classe maître d'école vraiment yé félicitations et puis abwakinga libangi za rende lengi bon siko yo libangi za kelengi beta pe moi batumo Mr Tumine bango mo bayo ka spontanéité wana elengi na waki Mirai Kate sa wote ma water service Carlos Osvaldo Mutalombi na se awara se na nenga se nde babi to za to na se toke na se na nenga se Mutalombi na nenga se et puis voilà quoi IBF ba gros bisous voilà bon c'est qui na okita c'est il va fumut c'est moi qui mbango fuma jabala kasuku Douglas ya balobi Ranger Smith Helmundo tozana ye moko MG30 masola kati donc tozo continuer au bêta disque toki disque bimi disque ya kitoko mais MG na comprendre te côté mo boye obina mutu ashi oyembi ma mutu ashi mais aussi mulangi mo na mai mo boye toki na se abia timbela mulangi na mona monteneti moi guamo bondire moi gris gris après meliango après kena de mama mo boye siko yolobi bato kalana ba de mais de mama wana na mukongo na mwana ba mère moto goye ba bango mais comme na niveau mukongo moi to de siko na bia wona zekini biloni omela yona masuba ezani o ba gris gris te o polémique wana polémique mais omeli bo mo na mulangi mama mulangi o chatumba anga ya pasteur explique ko simola bazara na nsamba para ngato dana chichampa on fait comme mélange beti tête ningi siboy na système pour la côte parce que nzembo wana di bakeza na fa la clin d'œil na mboka na ngana bakasayen nyonso tous les grands kasai na sa bango ke naza ya bango et puis ko sala honneur na mam na faisant ko ba quand même que na leka ki na école wana parce que sa musique ya bien Maris Ngalula Mbaï Kwetwe Yamama Yampoko Jopis Moubatambe Tadozo Mwambe Chipapai Pini Jabiou Mabiene Kale Kale Ngawachi Bamu Chiki Jaboalwebu Alexis Kayende Kabumbula Kila Joe Kalonji Barabayaya Mamila Tatu Kompene Maria Kene ni Moye Kisa Mwamu Fofo Jadumengu Mamujika Mais Chibangu Ezate système netika ke yo kena yo na barumba tikilanga mutu ashime yo bagi na rumba na mutu ashi mipenda milangi peta Ranger Helmundo zako zwa o sati peta ke Ngalula
mipenda milangi siko mais j'ai 30 po banoko ba otala ngala ki ba bruit couloir eza ya obeba el mundo po le monde lui appartient, le monde est à lui. Au panza ba image bo mona ke batu pena un mot ba solo liango mais siko ngana tunelo mo boye disco nenge obetiango na ba bord tunengo Mami suni na moto kasi tango akolia bawakieo Gabriel Vambila otozongi siko sema ya Luambo. Donc il y a du tout dans Miroir. Mutu na mutu azana nzemo na do pona mutu mtana style ne do sepela lango. Mutu na mutu se retrouver. Wakati na kuona najipa moyo sana. Pia nasema asante kwa Mungu aliyekuumba. Dans la femme, les mots n'ont pas d'essence. Tango nyonso lobaka merci. Matondo tozaki dila. Obrigado asante fana poto va bolingo na mokino yo. Yase. Unaposema, unapoimba, unapocheka, habibi kupitia wewe Mungu amejaza dunia na raha na akili. Yote haya yananituma kuimba jina lako mzuri. Na lobai na yo pa parole yo da moto fula ngai osala nga toujours osala ngai po osaba monsieur belé mais ngai il faut que miroir ce bimita reflet MJ30 il faut que bimi to comprendre to na dans wa mboka donc na mo wa na RDC na Château Rouge Paris c'est kin batu nyonso Paris c'est kin Paris c'est kin batu nyonso ba sepeli. Et en tout cas, je dis merci à tout le monde. Merci beaucoup. Parce que vraiment, l'album, Marika, maman Malamou, place aux Ali, vous êtes déjà au CPLA pour MG30 à Yembi vraiment, à Yembi pour notre maman, à Yembi pour notre papa. Mais MG30 n'a pas eu ce lot au moins bétalingaï. Tant que Yembi Chayanzambe. Na sentir que onction obige tembre mo ke nai na ngwana ko tanzambe ya mama nzambe na ebite ezanini donc so zo mbela nzambe faut jo changer okota pena obimate konde ko bulaga mais je tentala niveau mo bete la mutu a chipo niveau simba ki nzete ngabi mais non parce que attendre c'était boka mais yo nzete pena vivante. L'arbre vivant en pleine forêt. Ce qu'on a compris, c'est que la rappel. Si, expliquez bango. Na femme bela moi na bimi na famille chrétienne et puis nzambe to ara nzambe moko na ba bien ndokandombe lambo lambio. Nzambe be moko pour na biso tout. Nzamba zara. Et puis tango kanze mona se nzambe maman Malidia menga na remixer on ndenge na ngana ki meje na ki de Master Voice. Et puis to bengi nzambe pena ba Saint-Esprit, to bengi ba Saint-Esprit, to bengi ba moto, to bengi ba tunyo so ba limonyo so nzambe ye koti sikoyo pesi. Nzambe nanga mokili malaza ya yo achilinga mitambo na nzela ona kweya yawe bana nzamba sepelati mama mimi malongi bana sur la restauration bana so batunyo so bisino so sambela nzambe bo fa busimola mona satan pas parole amona satan bana Moscou na pe mnombote staff à Moscou Kachamankoi obiga na Moscou armée rouge sentir souka ah toi qui na Paris tout le monde était là basé à Bazala Iwana Douglas Mbutalombi
tozalaki na bango et puis Cyril Kina, Japan Kasuku, Séraphin Rafino de Dieu balobi Cobra Ding, Masola Kati et puis ndenge za la rapport exceptionnel parce que ndenge za lia MG30 à Kotaki Château Rouge na Loyengete po boyebi ngai na tanga pena ba komona ba papete mais o bazali ba capitaine donc soki na bosani kotanga bango e kozala mabe makasi lokola mulunge zaki lelo mingi et puis mbila tourner ki trop na Château Rouge muté swaki mais bateau yo ba signaki signature que meja kota na Château Rouge sans problème sans polémique tant que mwana mboka et puis akuta na bande konaye ayoka mulunge ya poto na kati ya métro ya Mbuta Lombi na présence ya Cyril Kina mfumu na bilele Simoki Mbanga bilamba Japa na Kasuku Bruxelles ya yo na sentir wana aigle so bango mais chez tout qui panda patron taxi babi taxi parisienne et puis Martin Santima wana mutu na ngai José Kinda Zibondo menwa mikobi tika na boka bato ya bango nde soka ogangi kaka na kombo ya Benoît Mikobi Fada Boga Fadou Swadi Andy Mackenzie et puis Richez Kapi Fadou Swadi donc wana pena bato yo basimbi sentir ya Château Rouge au Mabele et puis Joka Sanji Tour Eiffel avec origine de Cyril Kina au sentir bateni pe betami mais j'ai 30 yeyo Joka Sanji ndenge la rara donc sentir que ba noko pe baza kokwea comme par hasard mais to un star ya boezara souvent na ba Château Rouge te bozo wana ndenge mabete mais j'ai 30 moi message à Souka pour na bande na yo disque bimi pour na moni vanga fona yo ka disque bien to beta même mission oza mambo yo songe belea na café yuni mtu makama otune bele nga makama oyo sabona ngai na minute na savourer na disque nga c'est bon makama na disque na luma butu bon pesa bambote pour eza na ngoka tout malgré to sombi fumbwate on moni ko lamba note to sombi fumbwate to sombi makolo ngombe te to sombi mabumu te to sombi baposote ba côte fumée to sombi te donc papa là aroma na système à pizza oui papa là chéri prends un kebab oui papa là papa là on ni papa là oui papa là te ça poisson oh papa rose ngala ebi duma na ebi kwanga ntingi gratana gratana na ebi mbomali boto na ebi yango les cajou absolument ngo cajou bon nabi poto silisa totika staff au lobani pour la disque non merci beaucoup Papa Rolls d'abord pour Nayo et puis Ranger Smith donc merci beaucoup Nayo Moro zwanga bien minga lobezate musala oba osenga na lobela mingi yango ne bimi je demande à tout le monde sur internet na CD boza 14 titres na internet na iTunes boza na 15 titres donc bosomba oyoka na tu pas dire que musique bina nga ezate apesa nga moko tikalaki wana siko siko kotilar ekotiko cop na nga ngwana ligablo na ngate ah ouais donc félicitations merci makamwana connaît malongi mtabi on a Marie-Laure Yaoni ah ouais merci beaucoup na batunia so ba soutenir nga depuis le début merci beaucoup à Mel Katessa Karine Katessa Sinfo Maenga. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Mireille Katessa. Merci beaucoup à Fabrice Mola Trop d'écart. Merci beaucoup à la staff Naranian Feyakin, grâce à Masikine, Princesse Mutono. Hein? Néné à Kelokelo, Mami Chobukasa. Basito quoi. Fidéline Moussadi. Famille Nanga, mon papa que j'adore. Mon papa, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. En plein Château Rouge avec MG30, na Cotipa Loris la Congolaise pour passage obligé. Pour qu'on ait mer à coup, au coup de Blanquis Makamu, balobi la tranquillité. Pour na tempo na Château Rouge, mettre salle des morts na Bossanioté, mais bon sentir écriture MG30, babi tout tendance confondue. Na éviter bango na benga bango banani ba faux tête mais so tali ba tête ngo yo comprendre que ba vraiment ba faux tête mais na ndenga bien na éviter bon lobani
micro yeyo namoni bino penza na meshe 30 bokolia lelo na buto lelo bendeni mokonzi azalaka moko malolo atikeli biso pouvoir tosani toboya yango te tozwi yango tokorige masolo nyonso toze mpa malolo torécupere mpenza brassard evandi awa tosoutenir mg 30 ntina likolo lelo nde azobo aoke te na biso kaka pembeni tozo akompagne kaka ti kuna système ya Kadhafi na bagarde corps na ye tokokufa tina suka ekweya te tokokufa na ye elongo po bauta likolo barécupere biso boye na ye après match esili nezokoloba mikro yeyo okopresente mpe kombo okeka botiki kombo te akomonanga da silva mokonzi azalaka moko prince oyo ayebi ayebi malolo confirme lisolo yango non mingi oloba eza te dans l'autre toza na mg 30 moko kaka totikala nde na Congo quoi donc rien à dire oh ici c'est Paris donc mingi tokoloba te kwa mbangu pema bon mpona diske na ye diske ne bino ekoti bino ndeni boyoki yango ndeni dega donc oloba kutu nde mbanga mpasi toyoki yango mpena neti na film à l'aise akoti bino mpenza banianso si mpena na kati quoi Ranger Smith El Mundo omoni mamango oh Beckham quoi en direct de Paris à toi à Château Rouge rien à dire quoi ici c'est Paris mingi alobi ate bino mo bomona toase malolo talaka do malolo ayebi na basere na bapefe akunzi ayebi te talaka kaka ebele alobi ate na Château Rouge toana do mege mokonzi masolo toza na tina se bino mo boyebi ebele alobi ate taka Lisette Kashinge masolo merci à trop na leli ayebi gelo VIP oyoka sango te olobi nini na masolo voyate boa ba danseuse te doa ba danseuse ngaka sei emonaka sei neti mouvement na bino ndo boya bino to ensemble to soutenir donc mais j'étais valable non attends c'est pas les danseuses biso tokoli totikili bango pouvoir baza bafille bazalaka na mboka oyo omoni siko bajalo bokati koko bana babimi baye na bambongo na bango bauti États-Unis tokoli totikili bango pouvoir bon mais j'ai oloba nini mpo ya sukisa oloba nini nde omoni bango sukisa nevite bon ya olobe trop eza te public ezomona masolo kitoko babi nouvelle collection quoi donc tour ya bapère eleki ya bamère eleki soki ekomi ya tour ya bagene donc ezaka ya likambo nde totia maboko masolo etambola po oyo kopalangana ye moto akolela ye moto na kolela donc na ministre babi biso nde donc biso nde moto osimbi masolo eza bango mg 30 yo mo oyoki soutien balobi tina se ndenge nga naloba nga nabenga bango bafaux tête donc bana bafaux tête mais tina se donc ezaka bon yo siko lobi nini soutien ya bafaux tête tina se merci beaucoup ça me touche merci beaucoup na bana poto merci beaucoup na bana bandal na keki bana bandal bana lemba bana lingwala c'est Washington toujours Washington côté kuna makambo evandi pepele babaigo bazali wana batutu bazali wana lingwala c'est Washington donc voilà Tour Eiffel. Merci beaucoup Nabino, botikanga te, bo soutenir toujours Ashmed batu nyonso. Donc merci beaucoup na kin bana café bana GB bana njili bana mokoto bana partout kinga li mete oui. Okoyemba bena boro kuna na oki vina biso tabule la musie. Mpesa ngai mofia koki nangai mbotumela nalibala oyo ya solo nakutani na ye nakacha pepo nakokendele Kongo kotala baboti navandaki pembeni nanga akoyoka miziki ya tabu leina comprendre
Miroir. Sera Malonda, na Joana Malonda. Baza ba mère poto te. Te c'est plus ça bato ba hôtel te na bien bana poto. Bondimi. On allait là-bas on a voté quand la dire ko bandimi. Ya o Cyril kina. Sudena yokina kubengai. Evelina Heavy, la belle fée. Navi makasi pe na sollicite au sali connaissance en lui glissant ça dans l'oreille. J'avoue que je suis tombée amoureuse. Laisse-toi aimer, ma belle fée. C'est pas Lisa tu te paries à moi yo. Non mais c'est bon, c'est bon. Tout ça programme to bien ça va on a zonga bien. En tout cas, mais j'ai 30 yo, ndene ça no kumeda de l'art na si bino to sepeli. En tout cas, mais j'ai 30 biso peto sepeli. Na gentillesse na yo et puis la partie au pesi batou. Il mission mo ekanga et dans belé na boy na ngate mais zonga bien vraiment. Ya bena zonga bien. Po neto zaboué Ranger Smith House so bien. Asio bena yo na kacha banoko bien. Azinga bien bien. Donc voilà quoi. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup na Mbutalombi nga disposer espace naé pour na MG30 car pour na miroir. Il y a Loris la congolaise. José Kongolo Mibeko la loi. Diego musique, Pepe Akundi Christian na kwa samagaza arité. Gelor VIP beauté fatale. Merci beaucoup. Tabou Fatou, naïbi ke ala ya musika ma adosa toujours. Donc merci beaucoup na Batunionso, basa kitoko ya poto. Bon. Basa maman kitoko ya poto. Poto silisa. Donc merci beaucoup. En tout cas, zonga bien votre émission de Tolobaïgaga, Ranger Smith, El Mundo. Balobi le monde est à lui et puis ma solo te sana maboko nae, la negrita na bosani ote mondelende na musika na piko bambote. Masolo kati toujours pour mettre de l'art ya favela si yangoyo toi qui na MG30 Ranger Smith couper pantalon tina C couper allez bye à suivre.